Grâce Luzolo na Luna Miezi. Bandeko nanga oeza audio te na yeli bino mais oeza vidéo. Toyebi ba problème euto leka na internet ezaki a benda bika entre Grâce na Baby. Et toyeba ki yango ke cause ya séparation ya Grâce na Baby ezaka Luna. Lelo toyo mona Luna na Grâce Luzolo. Alors to mona bango babimaki bakende penza kolekisa batana bango kande zalaka. Et puis Luna azu ba vidéo atiango na TikTok na ye, mais Grâce Luzolo a publié eloko côté. Komona likamba Grâce na Luna ndenge kende ezaka nde likamba Baby na Luna nde banda okende bandeko. Chose mbala no liboso au compte na chaîne na biso, en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager ma vidéo na biso et au sala bien. Et na ekope sa mbote na balandi nyonso oyo balandaka Irsil Botelwa TV. Alors mbote na bino esika nyonso bozali. En tout cas ba j'aime na bino et salara bien. Bandeko toya na histoire à Baby na Luna. En tout cas histoire à Baby na Luna na Grâce to yaki nango na surtout beti histoire à Grâce na Baby na bandenge nyonso. To yeli bino même ba preuve o Baby alobaki ke yena Grâce Luzolo bazala te. To yele bino o ye moko bimena munoko na ye. Entre temps to yo kasusu ke Grâce na Baby bazara mwasi na mobali. Mais esimba ite ba panzana ki. Esimba na bango te, do esimba ki na ngote. Mais na munoko wa Baby alobaki ke Grâce azaka mobali na yete. Bazako sa love story kaka izaki na ka jeba yo kana ba sala mais isimba ki nango te. Après ba ko comme sango ya solo isimba ki te ba panzana ki. Mais lelo likambo yo bima likambo ya Luna na Grâce Luzolo. Nungu ya Luna na Grâce Luzolo to kango kala et puis Baby na Luna baloba na te. So Baby na Luna baloba na te ezalaka Grâce ya Grâce Luzolo. Ezalaka likolo ya Grâce Luzolo nde Baby na Luna baloba na te. Alors to ebite Grâce Luzolo pourquoi ausala boy. Si Grâce atika ki Luna a filmé, si Grâce a permettre ki Luna a filmé a poster, ayebeke e créer problème. Ayebeke vidéo o e créer polémique, ayebaki yango. Et puis so lelo Luna na Grâce na Baby donjo baloba na te ezala pona Grâce Luzolo. Mais Baby alinga ayo masque biso, Baby alinga ki ayo kosa biso ke relation aye na Grâce Luzolo ezala relation lukuta. Grâce Luzolo na Ronel esimbara te po Ronel azalaka mobali ya Luna. Ronel azalaka mobali ya Luna ti nande Ronel ayako boya na Luna. Nde Grâce Luzolo na Luna esimbate. Alors Baby tia banda obima na Grâce Luzolo banda obima na Luna. Kande baloba Luna la fille moko boalinga komi sopa ye moko. Kande baloba Luna za la fille moko boalinga komi tika linga mona garçon mo ala taka bien te. So moni garçon mo ka ala taka na ebia la komi koya komi tika ba vidéo kande za la. Et lelo to moni Grâce pembe na Luna. To moni bango babimaki bakendaki. Mikolo ba vidéo elongwe na Baby ekomika na Luna. Alors to ebite liko nango est-ce que Grâce na Luna bazongani to Grâce na Luna bazongani te. En tout cas pour le moment Baby alobaki ke azasko concentré na ba film na ye, a concentré na makambo na ye mususu oyo osala. Alors à comprendre que Grâce Luzolo azakika wana pona olekisa temps, Grâce Luzolo lekisi Baby donjo ata ya pamba. Alekisi Baby donjo ata Baby donjo a raté ba mabala na eboni. A raté mabala combien? Car likola love story o basalaki o e aboutir na rien. Car likola love story o basalaki o lelo katanye suki nango na nzela. O lelo Baby seli Baby donjo ba relation na e ebele. Alelelo Grâce Luzolo aye abimiseli biso Luna. Est-ce que na Luna nde bakovanda? Est-ce que na Luna bako comme société ke o ezaki nango ba je po
nde tomona bango boye tomoni bango babimi tomoni bango bakomika kosala bavideo bango mibale tomoni lobi ekoma su nini ke ezalaki ka video oyo tobanda osala ezalaki ka baje mpo Luna aluka abetaka bebi motema. Luna ayebi relation ye na Grâce ndenge epanzanaka na internet, ayebi ye na bebi nde balobana te, ayebi makambo wana nyonso nde leka. Mais toyo mona Luna a parvenir ko plibier, toyo mona Luna a como passer ba moment ensemble na Grâce Luzolo, mais ayebi ke Grâce Luzolo na minitio na Baby Donjwa courant et lekate. Ayebi Baby Donjwa lekaka na TV asalela biso émission, asalela biso ba live na yo asalaka ona tsaka ba live na ye concernant projet o babanda ko sala na Grâce Luzolo na nde simbate. Et directement tout le monde a mutu moi qui n'a ko commenter na ba faux compte a commenter ka seki baby a komelie ke na yeba ki otika ye na yeba ki ko zongisila yenga batu ba ko commenter na commentaire wana se batu ba commenter ke belé et ça na bate belé baloba ke compte wana za ki faux compte ya Luna Miezi bate belé ba commenter na commentaire wana o ba finga ki baby na yeba ki ko tikelenga na seki yo bate belé balobe kezala Luna Miezi et lelo toyo mona Luna Miezi akomi ko profiter nde baby azate nde baby na Grâce Luzolo bazala ali sute ba kabwana ali Luna Miezi akomi ko profiter akomo publier ba photo na Grâce Luzolo akomo publier ba vidéo en tout cas eza soni omoni babiloko boye peut-être Luna mona lokola na publier mobali nanga na lakisi mobali nanga na lakisi bango video mobali nanga mais onga na loba kaka eza soni bandeko eza soni soki na loba soni soki na obenga ngo soni na obenga ngo soni pourquoi Luna asambwaki na internet pour na dossier ya Grâce Luzolo asambwaki makasi aki momate o Luna koke ko yo publier na moment o Grâce Luzolo na Baby Donjwa baboyana olungo publier osala succès na sima kombo ya baby po Grâce Luzolo ndazana Grâce Luzolo toyebaka na théâtre mais Grâce Luzolo azaka na succès te muto apesa Grâce succès et a baby Donjwa po Baby Donjwa ayaka na ba succès na ye nde baby apesa Grâce succès Luna bima na teva zaki abime na bandenge na ye mais Luna yo koma suna succès makasi na bafanya baby po bakoma mona Luna akoma kimbanda na Baby Donjwa bandeko Grâce asakani na baby atiki baba star na biso lelo Luna ayeka kesika mutatikaki esika mutatiki ya Yesu sa koti apo azaka deja wana akei a Yesu ko zonga wana d'après ye akasa kwa na sala ngopona sala baby motema passe d'après Luna akasa lokola na nyoko lié pe na salie motema passe na osala ngo pe na pona suisse motema or eloko ti ba comédien na biso balinga ko bebisa mo ba valeur na bango moko po eloko aboton ba fanya baby ba oya ba ofinga Luna to ba fanya baby ba oya ba loba ba osepela te ba fanya love story ba oya ba ofinga Luna alors ekitisa Luna to mona da be monsieur salama de belé concernant relation Luna na Grâce ekitsa Luna bande ko sobo ke na video oyo o Luna uta ko tsana compte na ye bo mona koma batu ba lobela ba mabe bo mona koma batu ba seka Luna bo mona koma batu ba kitisa pourquoi linga ba kitisa ka pona Grâce Luzolo basi bazwa mayele te Luna zaki mutumo azwa mayele ke Grâce Luzolo zaki na baby kutu ba saliti na ba love story ba tamboli partout ba voyager ba ke ba matadi boma mwanda ba voyager ba ke na ba Zambie ba voyager partout ba tambola ka partout mais lelo basuka wapi basuka na bona nzila. Donc pour dire que Luna a to tamboli na Grâce azano mwa mke moi batuluka ba baby bazaki na tamoko
Baby a fille moko ya kilo. A mwasi kitoko, a mwasi ya poids. Ana besoin mobali o ozoya balie atena ndako avandisi ye posé. Relation o basala na grâce, peut-être baby a cassé lokola grâce au bala mais grâce à nos gènes, à lukana vie, à non na miso ko lula, azano na miso ko lula. Moi ça kolaka, moi ça tulaka, mais mobali a kolaka tulaka te. Po mobali ndazaka na mbongo yo bala mwasi, moi ça za na mbongo bala mobali te. Eza soni. Eza soni babiloko o. Lelo to yo mona so grâce à Yesu ko lekisi la Luna Air. Pour Luna kasango lokwa na botolier mobali ya sala ngo lokwa na tapage. Or na ba âge na bango, na ba masse na bango, na ba âge na bango, ba na ba âge mo boye. Ba luka de mibali, bazala de na ba relation moko eza sérieux, lelo lobité a bali. Mais comme ba comédien na biso, ba bulaka buzoba, ba ebika bolingo, aibika na botoli baby mobali, comme azala de na rando na baby. Aibika na botoli mobali na minute ngande no régner. Azonka na ba venture, azonka buzoba, na place abando kanisa, na place timba akanisa o kutu basala kine kutu ba love histoire makasi. O kutu basala ki kutu tibla ba surprise ba vandi kuna bakata ya salle de bain. O kutu balala ki kutu mbetu mo ba voyager ba kesika mo balali mbetu moko. Me ba boyani na bango, me ba tikani relation suki na nzela. E bon kayo obo matika sona kano rapide ya pamba. Babenga ngo bongo. Babenga ngo kano rapide. Boko melanga wana na commentaire s'il vous plaît. O yebi komelanga. Po bino bozala bongo. Boya loba eza kano rapide te na place boko mela mutele bo fingi. Nga bengi onsko kano rapide. Bino onsko boko melanga ezani. Bande konanga eza pasi. Ba comédienne na biso ba mikitisaka bango na bango. Na ebite classe luzolongo so bomona endeni na ebite oui classe ana bien azane bo akitoko ana bandengene mais mobali wa utina ndeko na yo. Mobali wa utina na ndeko na comédienne lokwa yo. Otali po moni nzela na endenge leki otali o moni de parcours eleki. Mais lelo okomisi ko plibier obini na caméra yo moni ke na bini mais oyeba te omi kitisa. Baby a raté ma balle à poto boni. Baby a raté ma balle à kisasa boni. A raté ma balle à kini combien de fois. A raté ma balle à Congo ya Congo wana ka ya biso wana combien de fois. Likola love story o ezaki nango vérité te. O ezaki so pesa ki vérité ba kosa ki biso to ebité. Mais lelo Luna ye oyesu ko bina na TV, oyesu ko banda ba parcours na grâce luzolo, oyesu ko banda ko bima na grâce luzolo po bando plibier. Obosani ke muninga perdre ba opportunité malamu likola grâce luzolo. Yopo ye lisusu. Okimi mbula ne bale ma chérie. Pour na grâce luzolo okimi mbula ne bale. So peneze ya solo ke relation na grâce luzolo bozongi sango relation normale. Ma chérie okimi mbula ne bale. Baki marambula ne bale te mama. Okimi penza mbula ne bale. Oyesu ko pola ku ya makasi na kozinda. Ya malamu ti. Après tant batu boya babandi ko plibier bino. Après tant batu boya babandi ko finga bino. Bolobi ke ba congolais babanga ba comédien mboka na biso te. Bino mo boni ko mibanga te. Bino mo boli ko mi pesa respect. Ba pesa bino respect ndeni. Biso totala kaka, totala bino kana musika lokwa ndako ezika. To yebi na biso grâce de la komisa na relation tina suka te. Wana pe ato yebi. A komisa relation tina suka te. Ya baby kutu. O etala ma monde entier et comment na suka te. Bon ya Luna comment na suka. Alors to yebite peut-être ça surprise. To yebite. Peut-être tiki baby pona Luna to yebite. Totala ka film onde bandi. Love story pe e bandara boy. Leo love story comme mwana bendana. Alors totala film ondenge bandi. Totala ngo. L'autre, ça, on a premier épisode.
tokoleka ba 4e épisode ekoya ba 10e ekoya mais ce que c'est solo nzamba sunga boko matina ba 20e épisode bokata na nzela te nde love story ekatana na nzela eza pasi babiloko aboye yango mondi bacomédien na biso babomanaka po bebi ana stress makasi bao balandaka bebi auta ose émission moko alobi aza na stress aza vraiment na stress alobi même akoki même kosa dépression mais comme amutu mobu agarda ami garda kaka donc aotaka makasi. Pourquoi alobaki ana stress? Pourquoi alobaki ana na stress sur ezaki ke relation ezaki ya lukuta? Et laksa ke relation na yena na grâce de zolo ezaki ya lukuta te. Yango bomoni baby donjwa azui stress anyama. Azui stress moko ya stress moko esali epasi. Bino bomone su ndenga zaki ko poster ba vidéo bomona e. Azui temps à vanda. À réfléchir. Nzamba otindele mobala bien. Nzamba otindele baby mobala bien. Po basali love story na miso abatu. Alakisi déjà que na relation na ye aozala ndenga ozala wana. Alakisi déjà que so lelo nzamba pese mobala bien aova na ye pe bien. Na ye mobala bien. Aobala na ye. Mais po na relation luna na grâce total la ndenge kende. Total langu na musika, total langu lokwa ndako ezika. Toto mona mamba Ronel ebimaki awati. Ronel aza menacé, Ronel ba okomele ba message ya mabe. E bato ba komaki ke muto okomela Ronel ba message ya mabe, muto menacé Ronel. E a grâce luzolo ba komaki yango. Mais to kota ki yango doute to boya ki konzima. Mais lelo to esu kotala grâce luzolo na luna lisusu. Mais Luna zaki mwasi ya Ronel. En tout cas, eza pasi. Baby donjwa esiko zali berera boy komeka suko bandela ngote. Yaya olungo se eloko mobe o babengi love story. Zela mobali o nzamba pesa ona vie. Zela mobali na yo aye abali yo alosali na o kokusala na ye. To mona mindele basala ba love story na bangwana TV to mona ngo. Total lango babandi ba love story na bonti ba koli ba boti ba bali ba boti na bana bango ba osa ba show na bana bango total. Alors prochainement komeka suko sala erreur anati. Mobalo azana mobali na ote papa bana na ote abali yo pete directement bosali o bosala ki wana ntuka komeka lisuti. Esiko zali nzamba peso makasi. Tango mona luna na grâce na yebi que ça fait mal. Po yo na luna bo beba na bo kota ba rando likola grâce. Mettons luna aluki a prouver yo. O mona ba video ya boye mama. Zano na kimia. Zana kimia. Do yo pe sikoza. Tala bango ka lokwa ndako ezika. Donde biso to tala luna na grâce lokwa ndako ezika. Yo pe tala bango bongo. To tala bango to yebe sika ba okende. Total la bango bakoma pe na suka. So relation eza solo bakoma na suka et ça bien. To mona bakoma na suka. Eza pasi pona ba comédienne ya mboka na biso. Alors ndeko na ngayo o continue émission oyo o lingaka baby donjwa alors tika mwa momoro ya bien. Koma liloba moko ya bien pona baby donjwa e osa malamu mingi. Et puis si vous avez un liboso otombe na chaîne na biso kande tolobara bo s'abonner bo commenter bo partager l'émission na biso isala bien en tout cas bo s'abonner bo commenter bo partager et ko sala malamu mingi et osala vraiment malamu biso to linga surtout ba commentaire na bino ya bien on a bato ba finga raté. Alors ezaka vraiment important na chaîne na biso luna yeyo bomona luna yo azo bini la grâce de zolo donc amour fou kande balobaka amour fou alors tozo zela total épisode ami balé total épisode ami satu ba mema yango petit na suka alors ceux qui baby akoka kite ye akoka amemango ti na suka mais soka suki na nzela tokoseka na biso ye lisusu soka suki na nzela tokoya tokosala émission tokoseka ye lisusu baluka ba prouver moninga te eza pasi pe mama bisous.
wana tomonani à la prochaine émission. Bye.